Na tankutu ya dictature ya Mobutu biloko ezalaki te, même na ta ya Joseph biloko ezalaki te, mais eye na tango ya mokonzo tozobenga beto Fati beto nde biloko ezali koya basa kolela mikolo nyonso pasi ezali nakobeta maboko ndenge nini yo se eloko moko nanu te nabeke ebetelo maboko te eza kokanga za priorité ça au Katabaro ba unité priorité à moi oui pour ça la passe je vais pas au Katayo bon ngane na za Rwanda mboko parce que flambe pas ba inao non ngana za loba ba inao na za ce qui est vrai yo ya yo so ngo sepelisa ba conduit ozo ko sepelisa gouvernement toni. Mais c'est pour taliper dans la religion. Il y a des gens dans la politique, mais il y a des gens dans la religion pour la majorité. Même l'église, sur la zone Kamba, ordre, ça m'a cassé. Le bas là-bas, tu as des ordres. Il y a 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 idée à l'Okababès. À l'Okababès, là. Parce que ça, il faut que tu aies des ordres. Yemoko edingwe atendaka paka budi walesa dasaka mondimandi mandeo yemoko edingwe wana na fina ngana kiko kotika bakisi te ngala sali so na koza so capitali felo so kinna lo baka bilobalo balobaka wana ngabe ngoza baboba osomona kaka yemoko edingwe wana kera kam te na boye asaka quand même avec qui n'y a rien Takabatou. On dit matin que c'était caché. Oui. Non, mais ça la canari. Oui. Hein? Mais ma cabane par la télévision. Et ça a voté. Il y en a des gens qui perdent avec un micro de collègue. Il y en a des prophètes Deniles. Il y en a Deniles. Ndeko Deniles. Il y a un prophète. Vous avez un prophète dans ma casité. Dans ma casité, mais pasteur Vincent quand même. Il est prophète. Il y a une émission au Lingana Samassou. Ngato benga frère, on a besoin bien. Frère, ça pour nous séparer. Parce que nous sommes tous des frères. Motoko la William Branham. Azaki bo sala nzé monene. Tino ba benga frère Branham. Échanger nani. Voilà, topesi bino mbote mingi bande connaissance bozolanda biso na République démocratique du Congo pe na Congo Brazza pe 4 points ya monde ba nyonso bozolanda biso émission na bino mingi obolingaka Eco International. Oui, bien que l'émission Eco International est présentée par les pasteurs Flamme d'Angola. Nanzela na bilili tozali na Cédric Makela l'homme valable. Petit frère de Jésus-Christ. On est allé sur non naie, nzamba bangola et grâce na yende botala ka ba image ko. Émission Eco International il va qui Eco Lembaté. Ils sont tambola vraiment tout qui pasteur Vincent Makela mingi. Ils allaient à Soroyer à la retraite. C'est à Soroyer à la séminaire. Mais l'élo Eco International est suivi vraiment. Mais à tout à l'heure, le thème moko est très profond. Thème moko est très profond. Au sein de la maman, homme dédié. Des connaissances, il y a couche de ce qu'on a dit. L'anda émission où on a dit que tu seras abondamment béni par la grâce de Dieu. Donc, sans plus tarder, nous allons présenter directement mon invité du jour. Salut, pasteur Vincent. Salut, révérend Flamme d'Angola, comme d'habitude. Yo moko le baka d'Angola. Il faut le baron en dengue bena bangolais Flamme d'Angola. Pasteur Flamme d'Angola. Ah oui, il faut le baron. Merci beaucoup. Nzamba Pambolo, Nazali bien. Nzamba Pambola Batono, surtout on a d'habitude de partout dans le monde entier. Voici tout ça toujours à former. Namboli Nzamba malgré moi normali mike na nzoto. Omoni ke na mboka na biso awa. Situation est difficile. Moi, nzoto comme na moi normali mike. Mais par la grâce de Dieu, toujours vivre. Donc, finalement, moi, malam, Nangoli Ankolo, Nzamba Pambola, yo, Père Pambola, de quoi ça la caméra, Cédric Makela, petit frère Jésus-Christ, moi, tu as Nzambe, au moins, ça va me donner un cerveau électronique. Cerveau électronique. Nzamba Pambola, nous sommes là, nous sommes ensemble, il n'y a pas de soucis, pasteur Flamme. Voilà, merci pasteur Vincent Makela, directement au continent, émission, à Bissot, au Robaki, qui est Zalaka Awa. Parce que ma campagne de Awa éco édifié yo et éco pesa yo implice et c'est ça au yoga. Parce que Vincent Makela, Batou Baloba qui trop, vous faites la maison où mais là,
lelo yango wana président Fatih Beton asali gouvernement ya sika yango wana tomoni baministre mingi bakoti wana baza ya sika ko Pasteur Vincent ntango omonaki basali gouvernement ya sika suggestion na yo ezalaki nini na gouvernement wana? Pasteur Flam Dagola merci pour la motuna nga pena nazalaka chote na makambo ya politique nazalaka chote na makambo ya politique te parce que nalobaka ke bato basalaka politique bazalaka na état d'âme te bato basalaka politique bazalaka na état d'âme te parce que bazalaka na mawa bato te surtout na mboka na biso awa peut-être l'état mosusu mpona bapoliticien mosusu ya bamboka mosusu mais mpona biso awa vraiment eza kobulu olobi likambo ya gouvernement oui gouvernement ebimi mais na tomoni mpe eloko ya malonga esalami te ya Pasteur Flam tozomona kotema mabende ezobakisama kasi gouvernement ebimi kaka pas même un mois Pasteur Vincent c'est normal bazobongisa oyebi gouvernement etobima esali kaka 2 semaines mais tomoni impact toki kosentir impact na yango nakopisaka exemple moko l'époque oyo Kondo Papa Tshisekedi le père oyo atanga zaki na bomboyi si banomaki kaka lokola lobby premier ministre lobby mais lobby lobby ce qui titane est-ce que asali mikolo bon banome lobby mais lelo dollar ekiti biloko ekiti na fait fou nyonso ekitaki mais gouvernement oyo tomona eloko moko te kuto somona ke makambo so na mabe eyekobakisama soko tulinga na koloba ngo makambo mabe ebakisami nakoyebisa biso yo oyebi te. Voilà, bandeko nyonso bozolanda biso na 4 points ya monde parce que éco international toujours la vérité, rien que la vérité. Donc awa toza kaka mpona ba-anti-valeur toteleme na ba-anti-valeur voilà Pasteur Vincent olobi okoloba bamabeni oyo mondikani Pasteur Flam bamabe eze mwa mingi na mboka na biso obi ntango gouvernement oyo eye balomo neti makambo lokola baram ebimi baram oyo okata bato baunité esekala osalama te c'est du jamais vu et puis bazokata bino baunité osombi DCNT na yo bazwi yango osombi sa unité bazwi bao basobi ba 5000 unité bazwi yango mais tozo comprendre finalement bazokata bato baunité na pona ni baza pe expliquer peuple te pourquoi bazokata yango bonani bonomikala toka boye bakréer loko moko boye donc bazomona biso lokola bataba lokola bamuto bakosala so motema na bango elingi okela bamboka mosusu so bakosala likambo bakoavertir peuple bakose justifier na makambo tosala ngo mpona boye mais na mboka na biso balali balamuki bakwesi eloko moko boye mpe moto akoya koexplike yango eza te neti ngai naza koloka explication ya baramu wana ti lelo nakomprendre yango te ti lelo nana zo explication moko claire te mais bazokata biso baunité batelefone mosusu kuta ezali bloqué alors tozocomprendre te tosaske na moko lokola tolobaka ekweme tokweme te oleli olelana nani omoni motema mabe ya bapoliticien omoni motema mabe soit za bagouvernement sikopo oza kosadresse na ministre ya communication ye comment naza kodresse na bango tout na bakonzi nyonso mokonzi nyonso mpo bazaka na mawa te oyebi tolabo tozovivre difficilement moyekuta biso baverse mingi eza te parce que émission tosala eza émission moko eza na cadre ya makambo ya kopesa bato baverse ebelebele te so tolakopesa baverse ebele netela kaka ndenge ni mboka ekoki kotambola ndenge nzambe alingi mboka etambola naza kosadresse na bango nyonso Papa Flam tolabo kosomba baunité yango tosomba ngo na pasi kosomba batelefone tosomba ngo na pasi ozomona bazokata yango susu sans même kutu basenga yo moko kolo unité oyo sombi comment permission ke bakata yo so na neba okata ngo unité on ezokende wapi atunanga tunana eprezo komituna bazokata yango mpo na nini na bituni na raison ni bazokatela ezoyebana mpe te ramba yango elingi oloba nini ezosala nini mpo importe nini na bapareil na biso ezoyebana te mais bazokata yo ozomona donc même na temps kutu ya dictature ya Mobutu biloko ezalaki te même na temps ya Joseph biloko ezalaki te mais eye na ntango
mokonzo tozobenga béton Fati béton nde biloko ezali koya il faut kosuspendre biloko mosusu parce que makambo oyo ezosalama oyo ezali avantage te mpona Fati béton ozomona makambo nyonso ezomona ntango oyo na bagouvernement oyo azosala na régime na ye ezokoya likolo motu na ye eza avantage te mpona ye eza lokola sikoyo l'état ekomi moyini ya peuple l'état moyini ya peuple l'état contre le peuple mai eza te courant eza te kolia pasi chaque jour biloko ezobata bafacture ezoya tout ça babakisi susu rare mais tokosuka wapi parce que flamme d'angola c'est grave nete soko ozomona c'est gravissime nde mpe baloba na français eza presque grave on ne peut pas expliquer batou tosala ngo mpona boye moto akoexplike yo aza te onalolomuki omoneka boye balongoli yo baite oyo sombaki parceke okobenga nani okotuna nani moto aexplike yo aza pe te mais fo obenga service clientèle kotuna bamakambo wana papa flamo eza kolekisa ntango soki obengi service clientèle nde bakosani bakoexplike yo ke bakokata bainite wana mpona boye mais service clientèle wana avant bakata baite parce que biso toza lokola baroi parce que biso toza baclient na bango nde bakoexplike biso avant mais baexplike te bango oli kokata nde soko bengi bakoexplike yo wana eza bomalaire eza na baregion nyonso beka na région moko eza presque na baregion nyonso nde bazokata bayokani eza il paraît que eza soki gouvernement motu ekwesi mitindo wana bayebi souffrance nini oyo peuple aza na yango bamosuku basomba baunité oyo na mpasi boye ozokata yango lisusu bien aimé mais c'est pas normal passer flamme eza mpena normal te ozomona donc gouvernement ebimi mais tomoni nanu impact na yango te tomoni kaka kokata bato baunité tomoni kaka ndenge courant ezalaka te ezocontinue ndenge mai ezalaka te ezocontinue il n'y a rien de nouveau eza kaka ndenge mboka ezalaka ezokeka ndenge wana sikoyo tokoloba nini dollar eza kaka likolo tout ça pasteur Vincent Makela bolimbisi mpona na kati so maloba nalobi boye mais il faut oyeba mboke président Fati azwi pouvoir na état oyo akutelaki Congo lolenge nini parce que akuti bena Congo vraiment eza na ndenge oyo ya par terre donc pour lelo ye azwa baton abana koutilize ndenge bandi kosala lelo ekozwa mwa temps mokie quand même il faut topesa ye chance pasteur Vincent mais ekozwa mwa temps mokie oza na raison mais tokopesa combien de temps parce que babi la ventre affamé ezalaka na matoyi te voilà tokopesa combien de temps ozo comprendre alors bien aimé eza lokola mwana azobela passer flamme ozala kati ya ndako mwana azobela mwana aza grave malade mais yo ozopesa temps ololuka meme ata kisi ya kopesa mwana oyo mani ese calme yo ozopesa temps mwana oyo akokufa oyebi bato moni bazoperdre vie na bango mpona badifficulté baza na yango bato moni lelo oyo bazala bamaladi bazoka mpe bata kosomba kisi te mpona situation ya mboka il faut bakondi accélérer il y a des choses qu'on peut accélérer faut bapeuple bazala ata mwa malamu neti likambo etali social mais kosala mo mbango est ce que social mpe ezali likambo opesa ata social kasi bazobundabunda malembe makambo oyebi ke vesa kosapire meme koleka nde tosalaki loba kozala baboka mosusu biloko ezomatatala tous les jours biloko ezomatatala tous les jours biloko ezomatatala boski okolobake tozopesa ta biloko ezomatatala tozopesa ta transport ezomatatala tozopesa ta bazokata baram bali kokata baunité tozopesa ta mais passe flamme ti suka wapi il faut quand même l'état na biso esala quelque chose il faut président Fassi asala quelque chose na gouvernement babenga gouvernement ba warrior tomo na mpe na misala tokokumisa nzambe tokomettre mo maboko mais so tomoni kutu ke baza kocrée bamakambo suku to ezalaki te eza koya mpona komonisa bapeuple pasi koma tokondima soki opesa bango ta ekoma pasi ozomona voilà tozolanda voilà elongtemps esi vraiment nayebisa bandeko nyonso bozolanda biso na partout na 4 coin ya monde tolobai te fanda kaka wana
fanda kaka wana banda émission parce que éco international rien que la vérité donc anti-valeur nyonso biso awa ezaka na place te totelemelaka anti-valeur nyonso voilà pasteur Vincent Makela nalobi boye soki oblandi na gouvernement actuel omonaki bato akala mpena baza te la plupart bato bakotana baza bato sika faut opesa bango ka charge faut ometela bango maboko nayebi ke bakosala quelque chose nga nakobetala maboko sikoyo te soki basende nabeti maboko nga nazali koma naza mpe na bato nazokamba baza kolela mikolo nyonso pasi ezali nakobeta maboko ndenge nini yo sa eloko moko nanu te nabeke ebetelo maboko bakongole baza baspécialiste ya kobeta bato maboko yango kongo eza kokufa kongo eza kokufa kongola alingi mwanika moke abeti maboko mwanika moke abineli 1000 francs akobineli likolo kaka ya mwa 1000 francs abandi kobina andi mpe koyemba toki mwanika moke abandi kosala ja lelo mele kosomba mboka yango wana il faut tolongwa na biloko wana ya kodoraka bato ya kozala baflate ya koflataka bato ya kozala baflater ya kozala bato kaka kobetelaka bato maboko non biso tosala mwa grâce tovasi na bamboka mosusu na bamboka wana omona mpena ke mboka eza développé otali bamakadame otali vie sociale ya bato ya mboka wana otali ndenge lete ezokamba mboka mais eza d'une façon impeccable mais jamais okomona peuple wana bayembaka babinaka bametela bato maboko balekaka na tv basalaka bajalelo c'est tout à fait normal omoni l'état eza lokola papa na kati ya ndako parce que frère soki oza na mwasi na bana oza obligé ozwa bango en charge mwana banobetela maboko te abanobi lelo te ke mpo papa alesi ngai mwasi na yo abosaki dia lelo te mpo ozolesa ye parce que eza droit na yo eza ndenge moko na l'état donc opesa so mai courant kozala malamu sécurité na biso eza droit na biso oyo papa na biso l'état esengeli apesa biso fo tobeta kaka maboko fo tobina fo tobana loketo fo tosalaki dia lelo non mais pasteur enfin sa sécurité ezali ozomona teke bakuluna bakangi bakuluna ebele baokende kosala bilanga parce que l'état mosala azosala quand même ezomona pasteur eza mabe te eza malamu me bakukituna esili te yo oza kilwati kituna esili mais éliminer keleka na kwa na biso awa omona bapeti batelemi wana bamotola motuja bacombo bakana kwa na biso sika tosele mais il faut okende kosignaler la police parce que soki osignaler la police akoya wana aotia bango maboko batere il faut kosignaler faut kosignaler la police nde polisi akosali police akoya akotia bango maboko tala oyebi tosala na police mais obi ke peuple akomi na confiance totale te na police na biso na ndenge ni patere ça yebisa biso toyo kaka police wana ezomatraite population chauffeur na ngai frère fils so otala na émission omona basalaki mwa interview moko na ye otala makambo ya politique basalaki ye lobi kaka awa mwana nga barashi oyo azalaki aza receveur na mutuka oza bapambola biso à l'occasion de rien awa na victoire bapolisier bakangi ye babotoli ye mbongo nyonso babeti babotoli mbongo nyonso est ce que nani baidentifiaki bapolisier yango koma yo ozoloba nde ozaka na mboko oyo te oidentifie bango ndenge nini bon bazwi bakenga bango bon bazwi ye mbongo bavesirase babe detang bakangi babandi kobrutalize ye ondre moyebi na mboka mosala ezali te soki abi ase débrouiller atika kikuluna aza ata mwa receveur asala atekaka mwa mai banini mais omona bapolisier nde yo so bateka bapolisier bamotola bana mai bachasse mai sa mawa bon basache mai bapekisaki pena yango l'état apekisaki basache ya mai parce que ezomema mpe sanité tala pasteur flam oui oyebi makambo mosusu elobamaka epesanga mwa kanda opekisi bato basala makambo wana te yo leto osali bango nini latisakasi makambo osali bango esengelaki ozalaka kopekisa mosali nini mpo na bango avant leta apekisa esala mpe makambo emonana te
bato ozoteka mai bato baza kosala bamakambo wana eza mpona mpasi yo kasi kosala ngo mpona plaisir pase flamme ndenge kondima ke mosala malamu ezali oyo ekopesa ye mwa salaire aketeka bamai ya ba 100 francs ndenge kondima sikoyo ntango mobeko epesami na mboka quand même il faut koobéir yango parce que balobi l'état aza nde nzambe ya sie paster avec ça ntango l'état apesi mobeko il faut koobéir yango kaka mais ndenge te si ozo comprendre réponse comprendre des réponses na yo olobi ke bapesaki mobeko wana bango baremplace nini na bisoka moke exemple moko bakangaki zambi bakangaki zambi babengani bato bazoteka bato bazoteka wana babengani bango sikoke na zando oni basali na zando baseni yo loba bato baola mais bose eloko te bakangi kaka pamba basala bango eloko te banjaki kosala wana soki banini eza wana elalilali ozomona on dirait l'état ezali contre population na ye moko ayiko protéger opekisi bato bateka na balabala te bateka mai te basala boye te mais yo tata l'état tata na biso l'état qu'est-ce que tu as fait osali nini po ozwa nini babengo nini précaution ya bato wana basamisana te oyo ozopekisa osaleli bango nini Pasteur Vincent mais d'autre part tozomona mpe gouvernement azokreaka bango te bato mosusu ya bazambe bazokota wana tangelaka boyo gouvernement créé tangelaka ngoyo oyebi gouvernement créé eza ebele nazoleka meme na batango meme basi eza wapi kasi tanga bawenjango tangela ngai zando gouvernement esali eza na dimension ya zando monene alobi ya zando monene te peut-être soki baolongola bango wana peut-être bamonaki ke eza mpena propreté na ville zando ezala wana propreté mais ngai nabi ke bazocreye estement eza priorité priorité eza kokanga za priorité eza kokata baunité priorité yango oui po ezosalanga mpasi yo mpe bakokata yo bongane nani ngai nde naza roi na mboko nga bezokatanga nde bakati yo okende koréclame na baservice basulika baramu wana te to bana makambo tozo basikoyo l'état sali nini pase flamme précaution de l'état azwi yo ozoloba gouvernement passé ou bien actuel oyo ya sikoyo komona pase wana meme ya sikoyo meme elekaki ntango bakangaki zando ezalaki gouvernement passé ezalaki gouvernement actuel te yango nalobi tika gouvernement actuel esala nde mosala yango nalobi ke précaution nini bazwaki mpo na bato wana yo okangi zando eza zando monene ezocontenir des milliers de gens yo okangi yango po apesa bango place ya moke lokola place na kabida est-ce que eza normal est-ce que bolingi peuple wana bolingi bato wana ozosenga faveur na l'état azongisa zando ou bien ozopesa mitindo na l'état soki mpo na ngai na mobu zobo naza na yango mpo bamona so bazoba makambo azosesa eza bapriorité te eza priorité te bamba bazosala entre temps eza koenfonce mboka eza kotelemela so bapeuple oyo bapeuple oyo bavotaki bango bapeuple oyo balingi ke tala peuple congolais alukane makambo ebele te alukaka kaka lia alala malamu na mosala na mosala esili soki nga nazalaki moko bakonzi ya mboka nakopesa toli tobundana na social ya peuple makambo bazandu wana ya baramu wana so banini totika mboka so esala mbongo ebele so osika mboka baminere ya koloba te yo monaka mboka na biso eza le seul pays oyo yokaka bamillion na bamilliard me bapeuple bamona yango te oyo esala baposhe ya bato esala bamalete ya bato nano akateke moto ayini kaka $100 nayoki yango nanu te omona kaka 2 millions 15 millions 10 milliards tout ça me ngai na yo pase flamme tomona yango te ozomona soki mpo na ngai bakanga nanu baporte wana oyo esalaka mbambongo wana bamonta wana ekotaka na baposhe ya bato mais eza deja kokangama te ekangami wa boza okangama mo ozoyeka na station kasi manema nde bazobongisa makambo ekofanda paster Vincent pase flambe apre bakoyina yo non na ngai nazoloba bakoyina yo nazoloba ce qui est vrai yango yo ozolinga osepelisa bakonzi ozokosepelisa gouvernement toni non
On dirait pas, on se compte la bangomi. On se compte la bangomi, mais on a la réalité. Parce que étant qu'homme de Dieu, on peut savoir une chance. On peut savoir une chance. Dans la ligue, quand il y a une chance, attends, la chance, c'est l'une chance. Bon, on a eu ça va. Il y a une chance. Faut pas savoir une chance étant qu'homme de Dieu. Bonsoir chance. La possible. Parce que quand est-ce que là ça vous sert? Est-ce que là ça vous sert ma vie? Pour le mec qui est ma malam. Pour le mec qui passe à chance. Il y a pas de chance. Bonsoir chance. Après la fin de l'année, tout le monde a pas chance. Bonsoir chance. Attends 1000 chances. Référent Vincent Makela, on ressemble à peu près à Moka na bakondi na fin ya émission. Voilà, pasteur Vincent Makela. Na lobi mo nayebi ke makambo ko lobeza mingi. Na lobi mo olobeli siko na makambo ya politique. C'est tout pour ton makambo ya religion. Mais c'est pour tali pe na religion, yo to ke na politique mais bino mo pe na religion pour ça la religion. Pour le babiso na religion te na zamta des ordres te. Yo fréquentant non, dans la majorité. Même une église sur la zone Kamba, ordre les amakasi. Le bas là bateau des ordres. Yo bi bata des ordres. Yo te bango yo de le bas là bango. Yo bi bata des ordres te. Na éviter. Yo de apprendre na bateau des ordres bango. Bon là. Voilà, et rentrement sérieusement toujours na pasteur Vincent Makela. Pasteur Vincent Makela. Oui. Et tout le monde qui mange moko boye. Namoni edimwe moto na ndenge na kamba. Mona Mutaedingwe afukami liboso ya Nzambe Molimo Santo mai na miso ezali kotanga toyebi te tina nini nde ye moko akoyebisa biso tina nini aleli po ete amoni papa Simoki Mbangu Jangani Molimo Santo papa oye wala ye wana azali kokende ya kofukama na mabolongo liboso ya Nzambe Molimo Santo papa Simoki Mbangu Jangani ye na mama mwasi na ye molongani na ye bango wana bazali kolela liboso ya Nzambe Molimo Santo papa Simoki Mbangu Jangani wala wana ezali bongo oyo tokobengaka ete edingwe moto na ngenge ye wana azali liboso ya Nzambe Molimo Santo. Tata na biso ndeko na biso mbote okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo okombo ya tata ya mwana tata Molimo Santo topesi maloba epai ya tata na biso Mbuta Edingwe ndenge tomoni ndeko na biso Mbuta Ibu pembeni na ye yendeleki basali na bango musala moko Kimbangiste oye nazali nesengo mingi mpona kokoma na lopango oyo naye kotala Nzambi na ngai
Tato bambaki mabanga na Kinshasa tango ebembe na ye yalaki esalaki ngai pasi. Nakansaka ke église kimbangisa lipo na bakongo nakomi awa namoni bikolo nyonso ezali awa. Donc na Kinshasa bakosaka ngai. Ngai moko na ye komona papa na ye pai na yo na valise ya mikumba na ngai nyonso na ye kotike pai na yo. Papa na sengi yo pa. Papa na tamboli mikili ya poto partout na kena beti batu kasi nakoki kobeta yo te. Nakomi awa nde na suki yo zali nzambe na nga mingi balingaki nga na yo tokutana te me naye komwa papa simba ngai makasi na ngai ezili epai na yo naza te na pouvoir moko te oyo bakosaki ngai bakosaki mais le reste tokosolola nkulisi. Papa ezali sengo mingi yo za nzambe na ngai ngai bakosingami nake poto nake partout pa bamindele nde surtout nakoki mais toza na nzambe na biso oyo nzambe mozalisa likolo na satindaki alobi yo vanda awa. Pourquoi tozoboya yo? Nayebisi bandeko na ngai nyonso nazokenda Kinshasa nalobaki botika kokosa ngai makasi oyo ngai nazali na yango eza kolongwa epai na yo nzambe wa ngai. Soki yo pesi nga makasi oyo te nakoka kobunda. Moko nzambe wa ngai kamata mikumba na ngai nyonso naye kotike pai na yo. Soki nazongeli makambo ya mabe na liso mutu te ntango nakotika natika na motema moko opesa ngai valise ya bisengo. Nalingi kozonga maboko pamba te nalingi kozonga na valise ya bisengo ngai mpe nakabola baninga na Kinshasa. Nasukisi boye na kombo ya Tata ya Mwana ya Molimo Santo. Merci. Maboko 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 biso nyonso tolandi ete aye epai ya nzambe na ye okombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo. Okombo ya Tata ya Mwana Tata Molimo Santo. Voilà ndenge tolandi ye moko mbuta edingwe asili koloba ete akomisika nzambe na ye azali aye kotika mikumba nyonso oyo azali na yango po ete tata nzambe akoka kosokola ye. Alobi ete soki azongeli seka azali susu mutu te kasi azali na posa kozongela te yango aye kofukama na se ya makolo ya nzambe Molimo Santo Papa Simon Kimbangu Kyangani. Alobi ke abongi motema atiki mambabakisi ntango otalaki yango osantaki. Bon omoni likambo edingwe nakoloba bana mingi te parce que namona kondre ya ide alukaka babezi na ye parce que nzambe aliboso teke edingwe aloba biloko nde mwana ye moko edingwe akendaka mpa kabundi walesa nsima mikolo ezalaki boye ye moko edingwe wana akenda mpa ya Konde Dominique prophète Konde ye moko kaka edingwe wana akenda na neo nasaka mondimi ya neo azotambola na bareligion wana. oui nasaka mondimi ya neo soki neo apostolique ezaka neo te mais neo apostolique nasaka mondimi ya neo ye moko kaka edingwe wana
na vie na nga naki kotika bakisi te nga nazali soki nakoza soki kapitali felo soki nalobaka biloba lobalobaka wana nga bengo eza baboba ozomona kaka ibonge ndingi wana akela kama akesa negona aketika bakisi ake konfese akeyamba yesu toni mpoka nebi na nkamba kuna mokonzi abule na nkamba kuna ezalaka papa Simon Kimbangu Kiangani yeme sikoyo ake koyamba yesu ake kondimela papa Simon Kimbangu Kiangani ake kondimela kimbangiste to nini naza kocomprendre te naza na mwa flou na présence ndimwe na kamba ake kosani mais parce que c'est bon soki ayambi na ye yesu yo koyeba soki nayambi yesu nga soki ye ayambi na yesu est-ce que yo koyeba intimité baza nango na nzambe est-ce que eyebanaka parce que moto andimeli yesu bafruit ya libanda emonisaka iko bafruit ya libanda est-ce que mais edimi moto na ngenge bafruit na ye eza ya mabe te abundaka te asalaka mabe te afaka na ye kimia te na boye azalaka quand même aza kimia respectaka bato okondima te ke ste kacher na makambo asalaka na ri mais makambo alobaka na télévision ezalaka yango te oyo bapaster bakosoka bakisi epa na ngai atanga pe te atangaka pe te ifala atangaka ti ifala atangaka yena Denis ezalaki bende abika mikolo tikoleka yena nani Denis prophète Denis Lesi yena Denis Lesi ndeko Denis Lesi naka prophète otikaka na benge prophète na makasi te natindi na makasi te mais pasteur Vincent quand même il est prophète yo na émission olinganga nasala masumu te osala masumu te napona asala masumu yo obimisaka biloko mosusu mais ngai na okoma lokola bango te soki benge ndeko Denis Lesi eza mabe la Bible nous dit que nous sommes tous des frères pas de bino bapase bolingaka bakongo baréférent banani so benge bongo nde échange oyo mais eza titre na ye fo obenge na ndenge wana prophète Denis Lesi eza titre te so bango eza titre eza titre te eza vocation alors vocation eza batitre kaka titre ki pasteur titre ki boye eza vocation eza na ntina moko te pasteur Vincent Makela nga tobenga frère omona ngo eza bien frère Vincent mpona kosepela parce que nous sommes tous des frères moto mpona William Branham azalaki kosala nzela monene ntina babengaka frère Branham échange nani papa Baruti aza pasteur babengaka frère Baruti échange nani kila mpe bato église de réveil bolingi kingani boye bolingi batitre moko ya minene entretemps bozosala rien bosala rien église de réveil nabengi ye Denis nabengi ye ndeko Denis Lesi naseli mabewa ata moko soki aoki yango avec pasteur bisazo na raison naza ndeko aza prophète des nations olobi mais il est prophète des nations wana kende kotuna ye oza prophète ya nation mokolo bakangaki Jésus batunaki Jésus est-ce que toi tu es le roi des Juifs Yesu alaki oui je le suis kende kotuna ye otunaka pwani nga nabisaki prophète nga nabatisaki référent Vincent Makela sokolobi bande kobengana na ebingo bande tala batitre wana ngai kotuna yanga yango te mpo nga na eglise onga nakambaka naza na bana oyo nayebiki azalaki mondimi awa mais na mwa ntango moke ozomona esusu te aparaître boye akomi docteur aparaître bakomi prophète akomi soki nani nga natie maboko ngai mpe moto oyo na papa natie maboko te mais ye naki titre soki baza baprophète des nations ndele basilisi bagere oyo na est po prophète abundaka mpe mpo na mboka donc na mboka na so prophète des nations aza te ata moko aza te ata mutu ya demi aza te nga nayebi bible natangaka bible pasteur Flav nga nabongoli motema na 1984 wana deja obomoni motema tala bamolonga na oyeni ebele mpo tobelakisaka teke tala verset tel oyebi ntango toyaka na YouTube toyaka kosala bémission mais église te ce n'est pas une église yaka siko na église onga na teyaka oyo nzambe apesi ngai eza bandroit approprié mpona kolakisa bato Jésus bato bazala sidi oyoka ndenge nasanzaka baverset biblique mais na bayoutube boye te pasteur Vincent Makela nabi boye emonaki prophète des nations Denis Lesi
akendaki na répétition ya prophète de nation. Oui, il est prophète des nations. Etali yo na prophète de nation na yo. Etali gate yo mona ki on internet au jija ki ndeni. Akendaki na répétition ya nani ya héritier Watanabe. Aussi c'est makamadi ngoto comme ça on héritier. Non, nyo c'est dans la mort. Nalo bana makamadi. Yo mote ke dingo abengaki mutuno wana na akenkam. Wala benga batusuta benga dele. Mutu wana na. Abenga dele siko. Abiyaka na nkamba yaka ko yambola. Yaka ko serepantela na nkamba. Wala benga batusute. Po bayebani. Bayebani bahomba. Oui, bayebani. Alors, ngai kokota kama kama tote parce que to sala ba même race té. Ngana za race eli. Na za mwana nzambe, na za grandement converti. Po bakamu ndeko dele sa sala ngana ko sala bote. Na ba kama loba ngana ko loba bote. Nete lo. Na loba ba. Ono so kali susu. Ye alo ba na yepe na ba vérité. Oui, wana za ba vérité to sa ko pengo. Ya ko pengo. Esa ko pengwa. Ah, nous avons la vérité de Jésus, je suis le chemin, la vie et la vérité. Jésus n'a jamais dit des choses au décoder de sa robe. Il y a la vérité. Et ça vous sauve dans la mission. Ça fait ça, si on a répétition qui est là au juge qui a mon déni. Après, malgré tout, les qui n'ont Watanabe a démonté, mais ce sont des gens qui nous pensent que la bombe est là-bas. Moi, je ne peux pas aller là-bas. Pour faire des lignes, il a prophétisé pour le président héritier. Président héritier de Watanabe, le président dans l'orchestre, a prophétisé pour le dans 3 ans à aucun monde entier. Dans 3 ans, il y a une prophétie. Donc, on a la soeur qui s'en va. À monde entier, à quoi papa Michael Jackson. Ça va, plus que Michael Jackson. Plus que là, ça va, là. Est-ce que 3 ans, ça c'est en 2025. Et ça, donc, on a la soeur qui s'en va. En plus de ça, à gagner la répétition, pas bénir Bango. Comme producteur ya ndeko akenya kotala mwana na ye assemble la pona nani mwana héritier Watanabe ayemba ba pe ipai ya prophète de l'église aba mwana ya ayemba ka l'église na église aba mwana mulimo abe sanga ko ba l'église aba mwana ya arche de Noé aba mwana arche de Noé yala bingi bazaka to aras moko alors kotanga na bagasi moko parce que yala za ras moko na bangote oza ras moko na baza na ras ya bana nzambe bango baza na ras ya bato mokili bakosala mokili mokili bango babeza mokili baloba makambo mokili baloba makambo kolata baloba makambo boye voilà c'est ça makela na lobi boye tozaka toujours na actualité. Tomoni lelo pasteur Soli Kafuta Rodman Akweni na le prophète Kozo Kamba président de l'église de réveil confirmé. Nous sommes autour de la nation lelo tu sais ça va na kalawana. Et ça actualité kala prophète Dodo Kamba Mtakoma président de l'église de réveil. Moi so ba lelo so na quoi c'est là quoi inde lelo te akweya. Ozo ça so mokilisima et ça les kama lelo te. Et ça va comme un passer flamme. Si ton problème là, c'est le cas. C'est de la réunion. Hein? La réunion. La réunion. Il y a l'église de réveil. La réunion qui se réveille. La réunion de l'église. C'est pas qui dit invitation, pasteur, bien c'est l'église de réveil. Vous tenez ce que moi, les pasteurs, à quelle réunion, ok, d'accord. En tout cas, les Akara, maman a des longues présentés. Et le ministère maman a un peu présenté. Bon, on a évité l'organisation de Basalaka, Barama qui se présentait pour nous. Mais Ngaï, pendant la Kédalate. On a évité il y a ma religion, banini, mais ça n'a pas présenté. Parce que Jésus, il y a sa religion. Jésus a sa religion. Jésus a sa religion, mais Azali sauvé, Azali échangé, Jésus a transformé ma vie à bateau, Jésus nous faisons ça là, Piso, tout comme on a vu, tout comme on a vu l'élo, son tata lui envoyé, envié quand même vie aux hommes menés, et ça pour la matérialité.
vie moko comme sérieux au logo de makamba mukili otiki makamba pe osoki citoyen moko vraiment oyo okomi som tatani yo boye habité samba sur le coup c'est Jésus sa religion te na kata religion okuta batoza na doctrine bango bazala mbeko na bango bazala ba président bazala na ba secrétaire bazala ba nini mais Jésus kata na mutu aza religion te aza de sauveur ngana ndimela ye yene mtu asauva ngai na tikala nai voilà soki olingi obala olata bavwana bamarie bacostume basapato soki olingi olata babasket ya kitoko bakrepe ya kitoko baboulie ya kitoko benga kaka na maison d'habillement flamme d'Angola Monde maison d'habillement flamme d'Angola Monde kolata kitoko biloko ya qualité ya poto ba original ya somo obengi kaka na plus CDZ 43 89 65 50 578 et la bonne sur pour ça maison d'habillement flamme d'Angola Monde ils sont disponibles pour la bino pour la latissa bana ya Congo la pesimbote na apôtre Idi Amin et Dito Kimboko Charpentier la pesimbote na héritier Kasongo Mokonza Bruxelles toujours en forme na pesimbote na pasteur Tetendaya évangéliste international Ange Mwamba l'ambassadeur na Paris voilà un pasteur Vincent Makela batwalobaki comme si otika na yo bakisi te ose camouflage kaka bonga zela bakisi babo zaki na monde wana ozaki na monde wana babike otika na yo monde wana te ose camouflage kaka derrière la Bible ndaza na bakisi te na bakisi te mais da salaka misala mabe pour ça bakisi na ko sa misala mabe c'est pas la même chose balobi ba misala mabe no tika te naza na bosa opesa te on répond comment te na répondre te parce que peut-être pourquoi ba na besoin yo kaka te na ko sa na comme justifier te ba te ba ko ko bagio na la place dala c'est banaka bible lobi bo tala bo kesere ko sa na ba to se na nzambe na ba to se na kolote même yo moko ndeko za katamso de temps en temps yaka to solaka na yo oyaka même temps na résidence na ngai même l'église yamoki ojuge ke moto oyo abongwana to abongwana te aza na ka satan to aza na ka satan te ngambo na komilobela te bato nde bato bakoloba voilà et donc ici vraiment tozodinga vers la fin émission na biso pasteur Vincent Makela namoni ba affiche par-ci par-là oza na témoignage na donc na extension ya église on a c'est 3 journées 4 journées à témoignage pour le déroulement de l'eau nous sommes la semaine prochaine et madame mardi nous sommes à mardi le 4e le 18 on est le 18 qui objectif du match et ça dans l'église de Soussou pour la communauté on a fait ça là il y a pas de mérite à y aller voilà nzambe atina motema na ngai napesa litato na ngai koma lebandiki nosuka oyo tomi bayoka motema na lobango kala yango wana nzambe apesi quand même ngolu wana nasala yango l'église ya nkolo eza église na ngai te mpo nazaka l'église te ngana ekoleka lingoma nkolo ekotikala bato akopoka bato mosusu mpe bakambi yango donc tozazokamba église wana oyo eza na communauté avedebereka oyo nga nazokamba na nzela na ngolo ya nkolo espacia eza paster Gilles Wakata donc je reviens à témoigner de cette journée et madame mardi à semaine mardi, mercredi, jeudi, vendredi clôture et la dimanche donc fait ma samedi de fait dimanche na donc ok na sengi na peuple de l'union sur la commune de Kinshasa Lingwala Banda partout même dans les autres actions en France il peut y avoir pour assister à la témoignage parce que est étudiaka parce que vous voyez va faire dans monde on a ndenge et opéraka et vous faites ça le fait connaissance il y a voilà ça fait ça de l'autre vous allez mercredi vraiment il y a une journée dans Oyo Yamba oyo yambaka na kutaki fuli ya bato oyo yamba so compteur Vincent opartageaka fuli wana ndenge nini parce que namona bato bakaki ebele oyo yambe so est-ce que okotikelaka bango ata batem so yamba bango te namonaka kokwa kaka yozalaka wana atuna nga naza berger il faut baka
baétat ya bana nzambe apesi oyo bazali neti moto aza maladi moto aza na baproblème alingi osola na yo ntango azwaka tante na église ya kosola na yo mokolo makilte yango na ntango mokolo ya mercredi tozala na activité moko te kaka kitako koyamba bato à partir ya 9h30 10h 18h voilà donc lokola eza berger esengeli nakontrolaka mpe babebi oyo nzambe apesi ngai nasolaka na bango nayeba beta na bango yo ozozanga nini olingi nini ozala difficulté nini poselo eza nini voilà role na biso basali ya nzambe eza yango wana epuis ezalaka sans audience yo moko oyebi bayaka epuis na bato ya sika bayaka nayambi bango tosololi soki likambo opesa toli opesa toli opesi toli soki akobondela obondeli soki akoexorte oexorte soki mpe akosunga osungi voilà. Voilà, et parce que ça peut comme la soupe à émission. Merci ça programme peut ça va dédicace. Programme église tout ça mais la les mythes en intercession de 17h à 19h. Donc 19h4 sous ici. Mardi tout ça la culte. Mercredi na yambaka. Jeudi tout la quitte. Vendredi elle a toujours culte à Baero. Bato se s'attaquer parce que les locaux vont quatre na bango mais pour bien mes acapasi il faut pas enseigner pas prier pour na bango pour évoluer malamu na scène na oyo voilà et puis dimanche on retourne à la petite nabiso dès que ça la chaque dimanche de 9h30 à 12h45 voilà pour la dédicace na pesi mbote mingi et pas ya Makibé maman ya précieuse ndamba lekana kopambola ye ndamba pambola ye na pesi mbote mingi pa ya Serigete na pesi mbote mingi pa ya ma bien-aimée la sœur Brunel na pesi mbote mingi pa ya mes bien-aimés aussi papa Edi na moi c'est maman na ndamba pambola ye mbote mingi pa ya sœur na biso Myriam Mariana na Belgique mbote mingi epa ya frère Sele na mwasi na ye mama Jacqueline nzamba pambola bango bana nga motema na mwana biso Isaac epi na Beni nzamba pambola bango mbote mingi epa ya base bele basa penza ebele sabana monotanga awa Mimito Maduda nzamba le kana pambola yo nani susu Elmo comme Kibaka Sunda Tendresse Henriette na Belgique nzambe azana yo to bino nyonso tu nzambe aleka na kopambola bino ba sœur Marlène ba sœur Myriam sœur Mathilde papa Nissé nzambe azana bino pourquoi pas pesa mbote mingi et pas ya l'homme valable oyo aza ko sunga biso poto mona na bilili na bandako na bino voilà. Voilà, tu peux bien sûr qu'il y a émission, il y a mon colonel merci Pasteur Vincent et ça qui t'a pour la première émission, vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Namito, c'était votre humble journaliste et pasteur Flamme Dangola. La caméra, tout ça qui n'a l'homme valable et Cédric Makela. L'homme valable et Cédric Makela. Grâce à une de mon talent, Oyo, na pesi mbote na Sandra Yakanga, Mosia Mundele. Sandra Yakanga, Mosia Mundele, coup de chapeau. Na pesi mbote na pasteur Tetendaya, na pesi mbote na reine mère Ashimaki, na pesi mbote na Janine Kumba Vinciane Kitenge, na pesi mbote na beau frère na ngai François Ma Sukidi Fabrice Kimpala, na pesi mbote na les grands coopérants de Djoulanda, na pesi mbote na pasteur Papi Sitou, na pesi mbote na mon avocat maître Daniel Tumba, maître Idiamine, maître Pengoupé, mon avocat Kambenze. Donc, nazo rappelé kaka soko lingi olata, olingo bala, okeno musikate, benga kaka pasteur Flamme Dangola, ou benga kaka na boutique d'habillement Dangola, boutique d'habillement Flamme Dangola, ou benga kaka na plus 243 89 65 50 578 et là-bas nous sommes olingo lata, ils sont disponibles pour la vidéo originale. Pirate d'habité, même pasteur Vincent, Aza Saper. Et il y en a beaucoup, l'autre pour ça l'émission dans la chambre. Donc on a annoncé qu'il est Saper, mais Aza aime. Alors on va costume bébé, on va saper bébé. Saper, mais Aza aime.
aza humble nga na kota na chambre na bi oyo eza boutique d'habillement bien nini na bilamba kaka donc lelo azangi na simplicité kamis kaka ya mystique mais forme eza ebele soste fese nayebi te okoki kobakisa nini parce que te napeska mbote epai ya bana ngai Sephora Makela Plamedi Makela Belive Makela Yamai Makela Précieuse bébé précieuse très intelligente Zamba Pambole napesi mbote mingi epai ya protocole na ngai keke na Olga Zamba Pambola bango sans oublier Bamame Lisée famille na ngai Fibo mon chauffeur famille na ngai ya bébé Makela ya Short Makela Nindo Makela Henriette Makela nani susu bango nyonso Makela nyonso tout Nzambe apambola bango Timothée Makela Jado Makela Godel Fombo Makela Godel Fombo ya guitariste yepe Makela azaka ndoyi makasi il faut tomutana ye tanga balaka tozalaki na pasteur John Lokadi donc le mariage na ye mais moi contre te ezalaki tala kaka vraiment moi ezalaki te mais bukosi tokutana azoka message na yo en tout cas soka être aussi na osepela mingi vraiment fona mona ye ozala na malamu mingi donc mbote na famille nanga Makela nyonso bana kasilanga kitoko wana badamu wanzola bapemba bango nyonso Nzambe apambola ba voilà tokomi na suka napesi mbote napesi mbote pa Margot na français Margot na France et puis na Moyuma na Sylvie na États-Unis d'Amérique vraiment so tenge bango te kozala mabe Nzamba pambola bango et puis na Job Bolibanda na États-Unis d'Amérique docteur voilà napesi mbote na Bob Miaka Mikanda wana na Turquie napesi mbote na boss Bob Miaka Mikanda mokonzi ya bilamba na Turquie ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe monani loboko na tata ese-moi milikola balinga mina ye ciel ouvert